Kiabula. Mungu asha kutoka. Kiabula, Mungu asha kutoka zamani. Na ebisa kiyo wakende solo. Na Kishasa, secrétaire général à IDPS, et on a kupokela bikolo kofio. Bakambista Rokos, batu ya Ardev. Kiabula façonné bango atindi bango epa Kabuya. Kabuya epera ya mbi bango. Eba kiteke ba criminel na bikolo kofio. Le petit fiasco. Le 13 avril. Samedi le 13 avril 2024. Général Fantôme au Kozabanzoï. Tant que vous avez vu Sabino que Nzamba Salomwa Bino Kala. Bon dimagate. Faut écouter. Biso. Biso to le bien loco. Ndimagate Komaka Bongo. On peut faire une fédération 3, 5 millions de francs congolais pour voir ça la mobilisation. On peut se dire que Moussousso va Igwabi. Igwabi kombo no batanya ngomingi muto afu de seo. Igwabi kombo no batanya mingi. Mais au sali quand même bien dengue bolé $50 000 wana. Je vous avais déjà prévenu. Il y aura rien. Beau forcé, il y aura rien. Tout à la bino. Tout à la concentration à biso. Batouana va Igwabi va Moussousso va bengi saki batou après va manifester après qu'on bêta fiasco. Pour Batou Baya quitter. Union sacrée, Batou Baya 20. Union sacrée, Batou Baya 20. Kabula Silika Boyi Kogeni. Oh, beaucoup de sa manifestation, oh, il fallait ça les Malibana. Oh, beaucoup de sa Batou na Katia Sal, Batou continue na Katia Sal, et tondite. Kabula Boyi Kogeni. Maïle Kozongi la Bino. Brosala. Bino va Igwa Bina va Moussou, Bensi va conseiller communaux. Bensi va ngo côté à. Hôtel bazobenga ngoni hôtel kombo ike musika bokendaki wana ba conseil communal bakanisa bokopesa bango kanyaka bopesi bango eloko moko te. Vous êtes séparés en queue de poisson, à queue de poisson de l'opé vaccine toi mwana mutisha zongaki biso unité de mesure na biso eza ba kabuya te eza ba nyonso ba Peter wana botanga ka te. Nous l'unité de mesure c'est vaccine béton biso na ba kabuya ba mususu za ba combattant Makamugeye bona wo bino ndo kanisa ko zaka grave na kena pesi seje giste kabuya mbote na kena sali boss bi wala itali bisote inte de mérite na biso fachi beton le no betu fiasco bo sala boye Kiabula kanga mkaba biso tozawana okomona quand fonda koleka mona mère celui qui va passer bolinga te quand va passer. Merci beaucoup Maloa Général Fantôme système kaka zamba lelo na evidata lelo te lelo toza le jeudi le 18 avril 2024 na moi lombangu na poko na ebisaki bino ki système ezaka ya zamba na tongo tina poko voilà bato bazokanisa ke Général Fantôme aza na carrière bokosi na kotaka carrière te na tina ebisi bato nyonso boza baimage bomoni Général Fantôme na carrière simba ta photo na musika tindango na kesho batala kesho na za na carrière na kota la carrière te awa na ina mwa lombangu Jacques Kiabula soki olingi tofanda na kimia travailleur na yo wana mamina asa yebi dossier wana soki bofuti peti na nga mbongo na ye te oyo asalela bino mosala oyo moko sinya ozo reconnaître soki osala ngo te nous sommes prêts à balancer ta vidéo na yo ezali komona ngo neti maseki toko balance ngo na réseau onyo se koya ya kendo okokende kofunda soki omoni kokende funda ta na lola soki Interpol ekosala eloko moko te okende ofunda na lola mpona mbongo wana nanyina repeta mosiko na Swahili po bakataki nyonso balo Jacques Kiabula uta peti wangu langalaka kokini kama omuri peyo mina sema bien kama omuri peyo makuta yo asema tutasukumele video mu réseau wendo kachonge kulo tukulo tendo chonga kama ni kwa Interpol kama ni kwa Mungu kama ni kwa Satan wendo kachonge mais uyu asika oripele makuta
utatukuta mbala utashitado tita la setu munane kani makuta pote na ile borto tupa mu réseau chaque yu mambwako et puis naena mwa lombango lisusu kala poko lelo ko bisa chef de l'état makambo eza ebele ha makambo eza ebele pechoyo Kabuya zoli ngatinda na poste qui vice premier président assemblée nationale na biso ko simbate place wana soit Aselo soit prof Mbata c'est fini Aselo Kabuya zoli ngatinda ba petit na ba petit na nyamu wana pour va façon contrôler biso Kabuya yeba que jour Félix a okenda ko tika pouvoir biso to tika na yo en face ko expliquer biso bien ozomona biso eti bayuma tala biso to ba guerrier combattant balito biso sala yo sala ngota robaka pa batuke oh non ngai na bunda bona yo bunda obunda tozana bazamba tozola na bazamba boko vivre Kabuya petit no basuke belozo ngako tinda wana benga yake ndo kombola ipana yo na ndako te okendo tine na place ya ba grand professeur Mbata Salioni Aselo Salioni nde bato bako contrôler caméra yo zo ko contrôler caméra te sikoto tina petit na opaka ndosani boni boyeko poste wana soit eza caméra soit eza professeur Mbata soit eza Aselo soit eza professeur Mbata ndako fanda na kiti wana oko di sikona minute oyo yo oko décider na ide pesi yo moko te toko décider siko bino biso nyonso po to moni ko ngo gérer de pesi neti ndako na yo boni boyeko c'est quoi ça hein? Maman Judith Tuluka zala souple Kabuya imposer loko moko te Kabuya imposer loko moko te po to moni ka ko taka ba petit na ndinga zo tinda bango na ba assemblée provinciale ba gérer ka bato famille bato église biso to boyi merci beaucoup maloba Kabuya ayebisa kinga keno fantôme na lekio na nyonso fantôme yo na ngato ko comparer te c'est la vérité yo sana monde na yo ngana sana bonzambe olekina ngana mabiloko na yo wana me ngana sana bonzambe osala mbongo ebele na ndimi me ngana sana na lekio na rien na sana eloko te yo fantôme ngana yo toko comparer te effectivement toko comparer te pourtant to bandaka pouvoir yo zalaka na surf nga période na zana ba yas na zana mituka mais yo zaki na surf moko kaka bando ya nango la permanence kuna to le kiti 5 ans okomota mona na suite ya 7 Jeep Land Cruiser dans de Koweït zona ndo na sima osana ba Jeep na bombe o eta mona na ba gouverneur o le kibiso storo bani yo osio le kibiso pouvoir papa Etienne so ya yeba ka biloko oyo mbela teka bino pembeni faut être simple salaka simple Kabuya je n'ai jamais été un commandeur je n'ai jamais été un mendiant Kabuya j'ai chez moi naso ozawana na Kisasa ofandi pana ovimbani menga na beti demo na okatano famille nga oyebi esika bazali mais tout le bango balala kantala basufriaka. Faut savoir comment respecter les gens. 5 ans l'équipe au pesa kibiso iloko moko te. Boya suko maîtriser biso te na 5 ans oyo. Kabuya na yebisa ko tous les jours. On même soit combattant. Toza calme, tozotala bino na misu po facha za wana. Siko yebisa nga soki facha longwe na kiti na lobi 2028 na kiki na nga mutu musazo. Batie mutu mususu. Kabuya okoka biso. Biso wa combattant. Bashiri Muniere balelaka. Ba Tete Kashama balelaka. Balvin Sam balelaka. Ba Jekobe balelaka. Biso awa tozolela. Ba Muniere batu nyonso bazolela. Ba communicateur ba René bazolela. Batu nyonso bazolela. Et bon so ba pese ki boko jana ba pese boko pas so ki boko. On ça na biso. Tu vas nous exterminer. Bandako bongisa, tozana na tongo bandako bongisa. Bandako bongisa, tozana tongo. Tozo ebisa. On va que c'est fatoma ebisa kayote. Bandako bongisa na bato. Il est grand temps. Bao kotisa ba prison bandako bongisa bango. Bao kotisa bisika songolo pakala. Bimisa déjà bango. Nazo ebisa. Créer climat à peine à bato nyonso. Pour ceux qui na marque wana, Kabuya. Tokoma la période wana tokomi ba rebelle na. Tokoma ka ba rebelle. Tokoma ba rebelle na yo.
Po jamais tout le monde a fait kangisa mutu. Tout le monde a battu nyonso ba lobela bango mabe ba kangisa jamais mutu. Mais yo bandi ba système no. Kabundu yo wana. Kabundu bando na so muni mabe a récupérer pe a beti yo. Mais yo e comme système a kobengi. E boka ngai bakangi. E boka ngai bakangi. Oza mokonzi ndenge nini? Musana ka kangisa batu. Non non, tu dois changer. Tu dois passer na hote, tu dois bana na hote. Tu dois changer. Attention aux akulutu na biso même si tu connais pas jamais de fait pour aux akulutu. Quand dominer biso bongo te. Tonga bilo kwa bongo te. Ba nomination zoya. Sala ka faux pa na ba nomination mais okomona. Na olonga ka mboka la kila ba mboka mususu. Na omona so ko pema. Je vais traverser. Nazo observer tant que ce monde nazo bouger te. Nazo observer. Merci beaucoup. Maloba général. Bébé, tu t'arrêtes ici, moi je pars. Alors tu pars sans m'embrasser. Bébé, pas ici, il y a trop de gens. Quand tu t'appelles maman Denise, bisous, la mise en 90 000 personnes. You quoi, maman Moukio, il y a trop de gens. Zéla, dans la famille présidentielle.